Topesi bino mbote bosa ebele liboso ya bitando eke mpona kolanda biso na magazine chrétienne na Lingala. Tozofongola na manaka oyo. Clôture ya poso ya yambo ya saison des prémices esalemaki lobi na église ya Mangembo elongo na pasteur Matuluye ebolanda ndenge elekaki. Saison des prémices et bandaki bongo na église de Mangembo bandalungwa uta mokolo ya lundi 2 janvier 2023 pe ekosila mokolo ya mardi 31 janvier 2023. Lobi dimanche ezalaki clôture ya poso ya yambo elongo na pasteur Matuluye ya église de Mangembo Mimosa. Ye alobelaki na tina ya makoki oyo mutu asengeli kozala na yango. Kasi na mateya na ye afandaki mingi na mokanda ya Matayo 25 kobanda na 14 kino na 15. Bolanda ndenge ya lobi. Ok, d'abord, texte de base, de place dans ces bases qui n'ont il y a Matthieu 25, 14 à 15, où Jésus a fait sa parabole, il y a Mokonzio, il y a Lingo Kende Mobembo, Atikeli Basali Naye, Moko Atikeli 5 talents, Moussou Atikeli 2 talents, Moussou Atikeli talent Moko. Et Bible Lobby, Apesi Mutuna Mutu, selon makoki na ye eloko biso bana nzambe toyebaka pe te yango wana mais mingi babiloko tosengaka nzambe ezalaka la portée na biso te po bible elobi nzambe apesi moko na moko ndenge amoni selon makoki na ye. Or biso tosengaka nzambe selon souhait na biso mais nzambe apesaka selon souhait te. Nzambe apesaka selon makoki, c'est-à-dire nzambe aza na problème te. Soki par exemple olingi ozala na mbongo ebele, mais tu dois avoir ses capacités ya ko gérer mbongo wana. Soki ozala makoki te ya ko gérer, atosolo nzambe pesanga 1 million. Nzambe ko répondre yo, mais ako pesa autant de $200 pour monique. Yo, 1 million, et vous détruire yo. Yo, il faut 200. Alors, si on a 1 million, tu dois cultiver, tu dois bâtir des capacités. C'est-à-dire, koyeba ndengani nikosala pour gérer $1 million, par exemple. Ozo senga nzambe libala, mais libala, ozo na ba capacité te ya moi c'est libala. Kolamba oyebite, makambo bele oyebite. Alors nzambe nenga yebi yo koleka yo moko. Jamais okopeso libala yo moko nde omi bongisa poko mana makoki wana apeso libala po bible lobi azo pesa bango ba talent selon ba capacité na bango. C'est ce que la Bible dit. Bana na nzambe topesa eteni ya yambo na nkolo po oyo etikali ye moko nzambe akopesa biso yango. Adresse eza semoko église de Mangembo Bandalungwa avenue Bula 1 bis quartier Adula na commune ya Bandalungwa. Ba session eza mibale ya tongo pe ya pokwa mikolo nyonso. Nzambe apambola bino. 40 jours de jeûne et prière dans l'église Porte des Cieux, il y a prophète Joël Francis Tatou. Et ce banda déjà à partir le 18 janvier. Kuna thème eza semoko anuka. Bolanda. Église Porte des Cieux ya prophète Joël Francis Tatou babongi selibana ya ingumba mokonzi Kinshasa nyonso milulu minene oyo babengi anuka. Bongo milulu yango ekobanda mokolo ya mercredi 18 janvier 2023 pe ekosukisa mokolo ya dimanche 26 février 2023. Prophète alobi boye. Tuka anuka 2023 tozelango makasi. Anuka 2023 ezobanda mercredi le 18 janvier 2023. Pesos à la clôturer dimanche le 26 février 2023. Dans un laboratoire ébélé. Mais en tout cas, laboratoire Nyoso, laboratoire Nabiso principal, à un centre laboratoire Nyoso, et un révérend évêque Espérance Mbakadi, Yamange Monde, à Salabiso, honneur Touroyo. À côté à biso pour grand thème à nous qu'est ascension. Ascension c'est ce que bon matisi, bon mati. Donc combattre la molimo, combattre la spiritualité, combattre la finance, combattre sa famille na yo. Donc eza somo. Et dadi espète ebi grâce na ko mati sabatu. Na ba message na na snebisa qui ba limite azorango na Mangembo na port des cieux. Pour port des cieux aloba.
Donc papa Koya côté abisso na temps et puis Samélier, tous à la peine apôtre Jonathan Mongali, tous à la prophète Jogras Mwenze, tous à la pasteur Irène Mandako, maman ba ministère génération Joël Nyoso, tous à la prophète Héritier Mousseba génération Joël, tous à la prophète Philippe Mukoma ya Gabon, tous à la prophète Joël Francis Tatou ya Kinshasa, pe borate en tout cas, ils a plus grand programme yané et mon kaba rendez-vous minene n'est-ce pas sa francophonie. Anuka 2023 ezana batei ebele na mama na likambo a session topé bomati. Rendez-vous ezaka kamoko mutu azanga te po eza 40 jours na limité 14e rue industrielle. Pasteur Jean Kauma ya Église Alliance de Paix a lobby na tina na magazine chrétien na Lingala. Bolanda ndinga lobby. Mosali Nankolo, pasteur Jean Kauma, alobi na tina ya magazine chrétienne en Lingala pona o etali culture tope balong na biso ya mboka. Boyoka ye ndenge ya lobi. Émission na bino nzambe apambola bino. Bokene musika en tout cas et continuer et nabi ke ekosunga bana nzambe mingi penza po tozotala lulenge monoko na biso tozoboya kolobaka ngo mingi. Et comme partout, nous sepela le ban anglais, nous sepela le ban français, mais toujours bois koloba swahili, toujours bois koloba chiluba kikongo, toujours bois koloba lingala, mais ce côté qui n'a pas pays sous africain, donc culture na bango, baza ko tombola ngo makasi, ko tombola ngo pour en kisake, tozali exemple biso tozaba congolais, je vais pas na biso lingala. Toujours balingala oui okokoma na place msusu okoluka interprète kozala mais photo valoriser o ezali langue na biso et culture ekokufa te balong national pe tokobosana yango te. Vente ya livre la sotériologie ya pasteur Lems Landa et Salemaki Bongo dimanche na église centre évangélique Horeb. Bolanda nini lekaki kuna. Pasteur Lems Emmanuel Landa ya église centre évangélique Horeb à Salaki vente topé à Tekisaki livre naye à Sika oyo bengami la sotériologie ezalaki bongo lobi dimanche 25 décembre na centre évangélique Horeb batu bazalaki ebele pona ko somba livre yango po boyebi ezande na kati ya makomi. Pasteur Lems alobi boye. Donc ezana sotério ezana grec sotério et puis logos. Logos et la science et puis sotério et la salut. Ce que sotériologie est la science du salut ou encore la doctrine du salut. Donc livre est la sotériologie, le salut, le sauveur et le sauvé. Donc on a quatre livres toujours le bela makambonya setangami salut nabiso mobi kisinabiso lobiko yango na motoyo bazo bikola. Eza d'abord, je dois préciser que c'est le deuxième livre nanga. Livre nanga il besoin d'ali les retours à l'Éden. Ils a déjà publié. Ou ils a mis balai. Nyon so balai zoté kama pour l'instant na église centre évangélique Horeb Bandal Chibangu Mbavu numéro 88. Mais livre à Liboso, ils a déjà sur Amazon, ils a sur internet. Mais livre au permis balai, je crois dans un mois. Et vous allez payer Amazon, donc au niveau en ligne, na Amazon. $10, 20 000 francs congolais, $10. Ndekonanga kotanga mikanda oyo ekomami na basali na nzambe eza penza malamu mingi. Point de vente ezakaka moko centre évangélique Horeb avenue Mbavu numéro 88 quartier Makelele na commune ya Bandalungwa na prix ya $10. Les meilleurs vœux, les meilleurs vœux de bonheur, de grâce et de paix. Pasteur Jean Bosco Kindomba ya église sans précier a tikali simate po yepe a lobi natina na magazine chrétien na Lingala. Nathalie Atatama azalaki kuna. Pasteur Jean Bosco Kindomba ya église sans précieux a lobi natina ya magazine chrétien en Lingala natina na yango toyokaye. Oyebi tanga na bongoli motema na Lingala. Bible nanga eliboso mama sombela kinga ezaki Wizaïr. Et puis yangwana même na losambo na ngai soki na koti na Lingala même ceux na zotea il y a des mots que je comprends très bien na Lingala que na français pour eza monoko oyo ngai na pisaki bomoi na ngai pa na nkolo et na kosenga bandeko c'est vrai que
to lobaka français mais to landa magazine oyo na vers pâturage télévision ya ndeko na biso pe moninga pe mwana avec Espérance Mbakadi tokoka kolanda yango un magazine oyo ekozala malamu mingi po ekolendisa ekotonga bomoi na biso bible elobi na biso soki bana nzambe bakutani fo basédifier koédifier elingi kotonga et je crois que au travers na télévision tokolanda yango na YouTube pe na vers pâturage po etonga bomoi na biso donc na encourager bao nyonso baza ya Kristo na kati ya engumbo ya Kinshasa pe na libanda na zinga bipai nyonso koki kozala na câble na vers pâturage okoki kolanda magazine alingala ndeko pasteur ndeko chantre pe bato nyonso basalaka œuvre ya générosité magazine chrétien na lingala eza wana pona kolobela bino na télévision pe na ba réseaux sociaux na tina na yango boyamba ye maboko polele po na magazine chrétien en lingala yango ezosala mosala na ndenge penza elongo bani tika nzambe apambola bino. Bookshop Bercheba ezoteka ba livre ebele oyo ekomami na basali na nzambe bolanda Deborah Muzu azalaki wana na kotanga babuku nde tokozwa boyebi ebele Bookshop Bercheba ati po na biso bana na nzambe ba livre ya lolenge ebele po na boyebi na biso bolanda ndeko oyo na livre oyo natanga yango epambolanga makasi titre nango ezali Ephraim petit-fils de Potiphera fils de Jacob. Moto akomi yango ezali motombo ame Espérance Mbakadi papa na biso surintendant général de l'église ya Mangembo. Alors nakotanga livre oyo eloko na comprendre ezali ndenge nini Jacob na suka bomoi na ye azoko adopter bana ya mwana na ye Joseph Ephraim na Manassé. Alors eloko ezoka musanga ezali soki olingo adopter bana ezalaka ta mozana makasi ya kobokola bango olingo pesa bango chance ya kovivre mais eloko Jacob asali ezokamusa na suka bomoi na ye azokende na kokufa quelques heures toloba si pas quelques jours pratiquement quelques heures abengi Joseph ayelie bana na ye wana bazana bakoko na ye a zui bango lokola bana oye moko aboti. Ça veut dire que bango na libota na ye kotala malamu Ephraim akomi na esika ya Ruben mwana na liboso Manassé akomi na esika ya Simeon. Donc bato bakanisaka ke Jacob azaka na bana 12 azaka na bana 12 te akoma na bana 14 pour Ephraim na Manassé bakoma ki pe bana na ye et pesi bango kembo parce que shift et salemi position est changé. Donc il y a un livre où ezali en parallèle chaque fois que ce qui Jacob asaki yango chaque fois que mutoaza adopté comme biso to koti na libota ya nzambe na kati ya Yesu positionnement est changé shift et salemi Ephraim azaki mwana mibale akomi mwana liboso ba pesi nkembo oyo Ruben akwai kozwa te. Alors nazo recommander bino boya ko somba livre oyo nga personnellement natanga yango 7 fois on atangi yango encore et encore jusqu'à ce que ekotanga malamu ba livre ze belé awa nandimi ekopambola bino makasi. Bookshop Bercheba ezwami na avenue Kimbanza numéro 80 bis na commune ya Bandalungwa ndeko kotanga babuku nde memelaka biso boyebi Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso elingi kolobaki magazine chrétien na lingala ekomi na suka mais liboso totanga nanu Bible. Livre des Proverbes, chapitre 23. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse des discours. Topesi bino merci parce que bozalaki ebele liboso baitandweki mpona kolanda magazine chrétienne alingala. Merci encore pour la confiance au bozo sala biso. Magazine ezo continuer donc cela veut dire que non la chaîne YouTube na biso MCL TV tozo continuer pour l'actualité mosusu bolanda kuna bo aimer surtout bo s'abonner pour na rezoba notification na o etali magazine chrétienne alingala. Pour na lelo to suki awa à la prochaine.